Yesko muto botani awa. Aza série ya tata no me aleki tata no na mbinga. Aleki na mulahi. Aleki na chobanga te. Donc yo même na shida okendani makolongulu. Mais lelo oyo fruit nango koma oyina mwana yo hein. Pourquoi? Mais lo ni ne salaki yo bando kende na George wana poso. Pokaka ata pesi yo 40 heures yo kokeko sana yo 20 heures nyo so pesa ona compte zo pesi nzoto. O kanisa ke yuma zemi kodo. Zemi ko aboko la zemi olingite. Okenda kotika zemi patata koko mo mususu tango akumaka ko yebisa yo obota mbongo na tinda kawana ezaka mbongo na ti otindela ka mwana na yo bota na kin. Okima zemi ono kenda kotika okenda na opa koko mususu. Oboti mwana omemie na pension alimentaire. Ok, c'est bon. Siko yo fille neni na Montréal awa wesale yake ozwa moto te. Yo vanda même en colocation na mwana mobali. Mokoko okanga ete. Soit des filles fréquenta. O vanda na trésor ndako moko. Bosuka ka na ba vidéo Olinga mobali ya bato. Lelo ba kima na mwasi na eba kenda na Québec. Nazape même na ba photo. Boza na chela bino ina sima. Papa limbisanga limbisanga nde na kochayo. Mais nezaka ba exemple na opesa. Bozela na zwa photo na chai. Yo linga mobali ya bato. Mwasi na ye oyoyo. Boza na China unasima. Papa limbisa bokabwana deja. Ok? Bokabwana deja. Mais tochoka po le kakiwana. Lelo bokima Montréal bokima epo akome ko tinga manayo. Mwasi na lobi pardon zaka boete. Sikana lukana bokima. Mwa mobala ngoyo. Deti o azaka homme marié. Azaka homme marié. O luka ko bundisa mwasi na ye. Donc tango yo ko découvrir que mi bala ba jeune ezake lengi. Mi bala ba jeune nzoka nde ezaka goût. Elo ni no salaka. Parce que na vie on peut découvrir jeune aza goût. O découvrant pas homme marié o na tiena sima. Na o bubande ko va nenda kumoko. Azaka homme marié. Otindela mwasi na yeba message. Otindela mwasi na yeba audio. Yo jude a mobali na yo. Ozala prêt ozwa ndaku. Bovanda ne ndaku moko. Atika mwasi na yeba tika ona yolela. A tout o magoda ko tout. Bakima Montréal bakenda. Bakima mbalamo bakenda Québec basundola yo. Okokato binzambe nanga. Na lekisi vi nanga ka boy na mibala batata ba jeune baza guboy. Allez. Pan! Et ça rare pour mon amour bovanda en colocation bovando bimana ya surtout na ba congolais et loko wana ça rare mais yo cho koma ki ko bimana trésor ko to boye bien na s'appelle la photo moi au chesate si o koma ko bimana or trésor pas aki na moi cité so za ki bien et que zolo no ne zaki na forme bizengite mpunzu no zaki na forme ba popité munoko ane ezaki akopanza na ti awa wa lokola clown te bokoka ko vandate. Mais même trésor akimayo akangayo zo kata tata na makunza yene mtamona ki on grave aibete ke yona papa bobota bwana mwana 23 ans lelo aza na université d'économie na université économie ya yeba ki angote ke ti a fongola chambre na loyenge pou akuti yo tata lali na tondezi osimbi esende oko lexa tondezi
akuta mbamoko okwesa tonde zongo kata papa chapeau ya kaenza kite soki nini ayako bimiso akanga yo kata papa nini bobota ezaki eloko liaka okoli nango yende die kokawa vina yo ekokawa vinanga Benjamin mobali nanga Mervine papa ya mwana nangai Benjamin chou bébé mobali nanga bondonga aboti sangai mwana na biso mwasi lelo azana 23 ans na université asalaka économie na kine nga Mervine na emi mosusu te kaka papa nanga Benjamin mobali mosusu te kaka bébé nanga Benjamin Benjamin chou nanga Benjamin yo trésor azwa anga pa mukalo kwa soso akuta yo simbi esende oko raze anga zwa nini ayebite kenzo ande yende tata mwana yo obotika na Kinshasa kuna pa mbanda yango mbanda lelo mama na yo place mwana no aboko amaka pa babi lelo babi esala kindumba lelo ayebike tata no ye wana kuna bokenda kubwaka epa bakoko mwasa tata na bino ayebike bakenda kubwaka mobali na ye Benjamin na ndaka bakoko akozonga lisusu te ye wana koma osala kindumba place botika ye no ye wana babi akoma osala kindumba linga kamibala linga ba chef na ye même mwana mwasi avanda na babar mwana na mwasi ya mukolo mwana ya mbanda mama na yo prince ya bondonga jamais bimana mama no na babar mais mwana na yo ta petite fille makila na yo ya kenda kotambola lelo na babar na mbanda mama et puis na famille na bino Mervine muto loba na babi azati akoloba na azati lelo azana droit alinga mibali po tata na yo abota na yo et puis ye wana boche kuna ke kokufa yo polinga jeune olingeli jeune awa na Canada mwana mobalo na ocho chai papa limbisanga mwana mobalo na ochoko chai awa papa limbisango bala deja okima na o Montréal okenda na ona Québec limbisanga na yebike salo pasi parce que makambo ko tango te mena chio po leka kinzela wana eloko ya azui gwa kolinga jeune ozui gwa ko pesa na bisou première fois pesa bisou jeune omoni ba vidéo na bino circula na Serge ozo pesa bisou loko akizengi pourquoi on mesana ba mona ko kanga batata ya bibimba munoko pas jeune ozo bandengo salate soit disant liani mobali nanga ya bo jeunesse mobali na bo jeunesse ta ya obanda ko dépenser les mona mobali wana banda na pédicure tina coiffure obanda ko dépenser les mona mobali wana banda na manzaka na trésor oui na trésor pe yeto zarani na Canada ah na bona nga ocha kombo na etala kaka J'en ai besoin. Pourquoi? Pour faire quoi? J'ai besoin de ça. Et ça lit que au bandit qu'on dépenser les mois na liani. Hein? Au bandit qu'on dépenser les bandana linza katina mutuna kale so futi la kaendako. Ye kuna na Tunisia linga na ye. Alinga kana ye. Yozwa ka soin na ye. Metango ya ki réseaux sociaux. Soza muto fréquenta ya solo. Soit disons uta na très bonne famille. Falo ya na basije mususu ngo tala mano kaka. Mais idée ya kobanda ko harceler batu pozwa mbongo liko nango. Ozaki on wapi? Cela veut dire que maman na ondenge leki no Kevin loba maman no aza muteki kwanga. Muteki na nango hein, bozana chango. Ah, ya pe mulai pardon. Muteki kwanga, muteki mafuta po bobo kwama. Donc ça veut dire que bokola ki na vie moko boyo eza maman bande ko teka nyonso. Après tata na ya ko zo mukanda na sima. Parce que ceux qui ya ba bonne vie au loba. Et loko yoza vilain oza na taille agi. O dépenser les mobile tala. Oza soni ya communauté mobimba. Chou bima kana odaso ya ko se défendre na makambo sala. Ezaka parce que tata na wa ibaki obo mwana. En fait mwana o abandi kozwa makata ya tata mokolo na bo mwana. A perdaka makambo ebele na mutu. O perdre. O bando kantoza na nzela. Mais nzo andoza na nzela te. Nzo andoza okwa liboma ozo ebate. Parce que eyibaka mayele ya mwana. Pour la désespérer. Et là, on wapi. Désespoir, on est utaki wapi. Pour moi, ki bako linga yote.
En fait, makambo nyonso yo ya kofinga bato na réseaux sociaux, eza makambo yo mona na vie na yo, c'est ça? Eza makambo yo kutana na vie no oyebi ke kosala mela yo. Anna, camarade no Anna, bobeba na pourquoi? C'est pas son gars ko botole mobali na jamaïcain, Anna o Angola. Ozala la pire yo, Anna, bobande ko vanda ne côté moko. Anna wana ya angolaise. Anna ya angolaise, bobeba na ne pourquoi? O mena mwana wana vidiro, traumatiza mwana wana Anna. Na raison nini? Mobali ne kaka ya jamaïcaine aboya ye. Boko mabino mibale. Et puis courage oyo yaka devant moto ebisa eke okolala na mobali ne. Baon batika quoi? Na ebite batika ko pourquoi? Neti ndengo za zolo mabe ozaka na litabisi likola zolo ngana ko buku ka litabisi wana zo. Na tiki na nga zolo no. Mais eloko wana ka Angelou Richard acha likola zolo no wana. Poza zolo mabe makasi. Oza zolo moza na litabisi donc au monde ne mutakendara asali kaka après loko mo ya souke bimi bolon yon dirait Angelou Georges ou abande ko sala yo asali après Angelou mususa zwa ki déception pas moi si na yale aya baki shwe loko mo bo likolo non te moche oza moche yaya oze longi mabe oza na mbebongo mwindu oza ka no mbebo rouge mais koliambanga na tata boti yo et comme ça mbebo mwindu. Oui, oza jeune, oebi mibali te, mozo lala na tato abota yo, mbebo directement ya diamba. Yoza soni ya communauté, yoza eloko oyo ko vanda to lobana bana basi po biloko bana basi ba réalisaka avant chance katana yozuite. Nga Clive na longoli makona na Canada na kolanda. Sentiment 5 minutes na Afrique na ye. Mais yoza koloka, moi je pense que pour okoko kanga motute, et ça à chaque fois mi bali babande coucher no bano mona tata na yo. Pour nazo mona te ozano jeune fille, atoza na tayaji, ata zolo wana eza suna litabisi, ata monoko eza o aloko a clown, ata mbonzo eza yo loko a kombi, okoko zwa na yo. Ici faut bando saka bilo moko ko bomba a omba planta milai okokozo mais si o kangate ba joyote moi je pense qu'à chaque fois boande ko sala na moto po na Canada obimana mibali neti o na chiwana ya marié et posa makasi na okanga ba photo romantique na mibali ya bato mobali o chokanga ni photo o mitiki boy si marié o ba kima yo moi sina mobali ba kima bakenda Québec papa limbisanga nde na tie photo na yo limbisanga papa na ko sa mobali bato za marié limbisa donc yo ba photo romantique wana yo kanti mobali bato ba tiki la kendongo o tiki bongo wana zo rêver yaya moi sini na nga tiki lo mobali wana moi sini na nga tiki lo mobali siki ba kima do babu ya problème ba kima. Oh, je la mobile ndako bébé, to yaka to vanda, wana ta onsko goûter jeune lobi oui. Nde to zabo na bimaka na batata nzoto debe. Na mesana kana batata nzoto pete. Ba jeune bazarande na moi paquet, encore moi la mobile ngo moi tablette, moi paquet, moi longi bien, moi rose elonga tata na otongo bandako mona ngoma dodo. Tolone zeba nzoto debe wana zoliaka bongo zokanza yenda sukisi oyasko na Canada o mekipe pa George yepeka debe ndeti tata no ale okutana na homme marié li paquet elongi bombo obie ya batu menga kaka ba kima yo zolo lokwa na zoyeba te zolo na ndambo zolo likolo na monoko awa ba kima babi mukolo mobali abi osho na mina vanda kana Montréal oyo lokwa yemora lo bavzo ndako ayo yibelanga mobali première fois goûter jeune bakima yo quand il dépense nyonso to oyo ke ko salela mobali yaya yo découvrir nzoto a jeune si na Canada yo yebi jeune yo yebi mobali jeune nengezaka o yebi angote. Comment vous allez traumatiser, vous allez griter parce que biloko tout ba jeune fille ba salara yo salangote. Ce que vous allez gâteau zaka propre, c'est parce que ton père travaillait avec ta tête. Il mettait ne poste avec ça ma colonna yo. Il était obligé à gâter yo. Il était obligé à ressembler biloko a bien aux bien, mais c'était pas par amour ya papa na mwana. Ezaki na amour a bolingo pour spirituellement zo ça là yo. Yo a ta flair.
oduite. Yo ata mobali apolele mbula. Ndenge ezaka mobali atelemi na coin o beaucoup tanaka polele mbula. Oyebi yango te. Omona ngo kana na masola bitendi. Yo ata mobali avanda boye atindelo nzembo ya omba na sali nyonso. Oyo mobali ya solo yo batindelo nzembo. Na vie na yo soki tata na watindela nzembo. C'est que muanga mama mame kina mingoti kidi mama kuna zulwe kuluwanga mama mame yo zwata omba soki yanga no ezalise ya maloba nasengi opesa mo ozwango yo bakomela o lettre bachelo na mutema basalilo mute okozwango ndeni yo po muto bande ko vivre na ye Mailoise solo ngai na yo solo yako yebisa so banzembo batindela yo po yo obimana camarade Yesu tata na yo abota yo o abota mona liboso yo obimana na muto na âge moko na Yesu Kristo yako yebisa po nga batindela nga baomba. Oui, nga batindela nga chéri nanga ya talo jili yo yako yebisa biso yo tango zala jeune fille yo nzembo ni batindela yo soki kuluwanga mama mame ina kitoki zidi mosi kuma zulwe parce que si muto bande ko bimana zaki ya génération wana génération bande ko bima George nzembo ni George atindela yo wana kutu ye tata na ona kin kuma zulu wana e bongo George oya abota na mwana oyo lingaka te wana oya awa po yende deuxième mobala vina yo yenze moni atindela yo omoni ke rage wana oko déchargeant na république mais tango banda ko lala na tata na yo elengia yo na tata no to mekate Gouya yo na tata bota yo république mekate ni président ni bisoto mekate mais et que comme na trauma oya ko mekisaka peuple na moko elongi maboza oza moche oza taille mabe baninga basala ata wili soronga te koti nango normal mais ya yo écoute vraiment tout non et ça livre mais qui non mais non. Mais yo motango mi talaka ne longi wana na surtout mbunzu non moko za komona sande ti zipa ba poil moko sande ti zonga trauma wana biso mto pesa wangota biso mto pesa wangota biso te mto tinda ki tata no apona yo tata no akoko ko pe ko bana ulala ya na o modiri ya na wazaka na Canada ya na wa mwasi wazaka na Canada ya na wa liboso obolo banate tata no akoko pe ko bana ulala e pona poste. Mais pourquoi pour nakio? Pour akin zobo botama kizengi. Mais oye awa tango meki ba jeune oyo ki go. On demi o bando sele la mobali. Yo tango finga abato. O etula. Yo. Tango fanda fingi moto etula. Yo na vie no faut sauver ça des familles. Na vie na yo. O vant ça déjà des familles. Na vie no si mobala bombisa mbongo. Na vie na yo. Po ajo nga na bala. Eza ajo yuzo lala na tata bota yo. Nga Clive. Na 20 ans. Na zala chérie. Na 21 na 11 mois. Fiancé. Na 22 ans. Na bali. So yo ba ajo nga zo pesa wana. Eza ajo yo lala kana tata oya bota yo. Do bilengi na ba age na wana oyo zaki nango eza bilengi oyo falo zwa omona mokili mobala zo memo boye mobala zo kabelo mobala zo sombela yo mais yo kutana na chance wana te ti ezala ke okoli na yo mais oyo bateke mobali mtasali la mwasi c'est parce que yo mesana ki na tata na bande mobali tata na bande ko salelo et tant on comprendre que ba jeune baza goût olotika ba jeune ba salelo yo moko kotaki na désespoir okomaki complexé ya vie na yo yo komo sala mobali et puis mobali ngo falo sele kaka na Canada mibali baza mais ya yo zwa mite ozwa mite tu sais pourquoi ozwa mite mobali ko talo ozano moche lesi yo za moche oze longi mabe na classement ba fille ya kitoko na internet yo zate ozalate mobala ko landa ta la tête mais ce que yo ni mutu alandi mutu star maman ministre ni mutu alandi mutu
ni mutalandi ki moche na yo zanango. Ubando saela mobali. Ok, ubali mobali. O yaka ko se justifier te na sala ki bongo po kota. Yaya, ubala mobali. Donc yoza perte ya famille. Moi je pense que sala on encore pour no luka ko futa tata na ondenga banda ko lala yo. Olinga te tata na o azwa mbongo na yo. Parce que yenda baby sa vie na yo. Maman na ondenga kufa normalement tata na o fala bénéficier na yo. Mo sala tata na lo mo yanko na famille na ye. Ba bala yo te, ba pesi la mbongo te, yo moko kenda ko zwa mobali. O te na sala po kota te ya yo zaki o kota te, ozaki nde etula mutunde ya ko zwa yo azate yaya. Ben poli ba balaka, yo ndo ebite. Il y a des femmes très impolies babalaka. Babalaka. Ba fille impoli babalaka na ba ompe. Mais yo ozo makite. Et puis âge na ona âge nanga ko comparer ngote. Ko comparer âge na yo nanga te. Yo soit des autres na flair d'âge. Donc faut profiter na vie. Mais chose que na ki flair d'âge na yo o profitate. O landa sentiment 5 minutes. O pese lango mbongo. O fute lango ndako. O lesa yango. O sunga ba mama bokilo. Et puis mobala ça qui n'a intérêt yoko luka komi kiti ça pa oye ça awa c'est parce que zaki kizengi ba fille congolaise ba jisaka na ba sala rapona bolingo mais ya bozoba ya bozengi loko le loko la yote. Ok na ocha ya bozengi lokola yote. Tu comprends? O saleli mobali, 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 mobali aye awa. Mais sikoyo, oyebi pourquoi o tuli siko ko tula ya makasi? Mwana na yo ya mibale o botana camarade tata na yo. Tango bokende na Tunisie. O chakie na kombo ya Liani, suki Leonie. Mwana na yo o ya landi oche aza na kombo aliani mwana oyo yo bango balobaka aza oyo Marie-Jeanne Bololé balobaza mwana liani te oche bana nyos na kombo ne. Pourquoi okomaki ko agir oza jeune fille hein okokai ko agir bongo ezaki pozaki désespéré. Tu étais désespéré ma chérie. C'était une manière de retenir mobali par force. Mais pourquoi ton âge comme désespéré boé? Pourquoi comme on a mutako zoyo azate? C'est parce que na débit na réseaux sociaux. Nzelo pona ki za mabe. Pona inza mabe. Tu n'étais pas obligé banda ko insulter bato. Tu n'étais pas obligé banda lukambongo na harcèlement. Non, soit des choses à mukando salaka. Oko banda ko se contenter kana oza kinango. Tu n'étais pas obligé. Mais yo lingaki obimana ndenge ya matière ya bato. Mais esali ke e baby seli yo vina yo. Tandis que liboso na yo okokai ko zwa no mobali. Okokai ko zwa mobali muta kokai ko zwa azali. Et loko esala yo otula. Eza nango lo mususu te. Po bato bilongi mabe babalaka. Oui. Bato bilongi mabe babalaka. Mais yo eza nzela ya réseaux sociaux o ponaki. Et bande ko sala ke batu babanga. Et si je comprends bien batu tout au fingaka et ça repart complexe. Vie au batu wana tan shuba leki sana o bazana ngweze loko eko komela yote. Tu avais gâché ta vie par rapport à ta tana ngara sa la mutuna yo. Et comment ko zongela o komona ki à l'âge que tu as au perdre des gens ko zonga te. No décharge ka en wana na bavia batu. Mais oh ko se faire soigner. Ba se soigner ka. Au monde internet et leka mais réputation bateau et au tikala biloko eza biloko moko ko leka mais identité à moto et au tikala. Tu sais même pourquoi tata na ngwa no vendre na ndako moko azaki na impossibilité ya ko empêcher yo bo tapoter la famille. Ton père ne pouvait pas te dire oh arrêter parce que yé moko nono abandé ko lala na yo. Tu comprends? Yé moko abandé ko lala na yo akokokate aloba na yo. Tozo teka oui maman ministre Peric. Donc papa non angaka kokate.
Et puis na Kinshasa, famille maman na tout ndongo bomo maman na balakela o mabe. Donc yo na famille no ozana muta ko interdire yote. Na lupango tata na ombanda mama tikala wana. Yo ne bobande ko lobana te bolinga na rate po bokabola bor moko. De papa na o akimisa ka na Maroc. Yo longwa ka ba voyage saka po ke kotanga te mais yo na mbanda mama. Nde bande ko simba te na konta kizua bokabole loko moko nde bakimisa ka yo. Donc na vie no ozana mutu o ko peso conseil talo ba arrête. Mama kufa, famille mama la kela o mabe, mbanda mama, azape mbanda na yo bokabole loko moko. Moi pekisho ezate. Famille tata na yo muto pekisho azate po yo za lokola, moi si pe tata na oza mukolo don muto pekis. Ozana mutu te en fait. Tout ça là et comme na moment moro boy soko vandi ezongaka. Et zongo romo ozo vanda bozo ta la vie non lobi non. Na komi na ngalo na 36 ans mais j'ai tout perdu. Na saleli ki bolenge langate. Na saleli makambu ba jeune fille ba sala raté. Vi nangele ki wasa. O sala makambu ba femme congolaise ba koko sala te. O bano foot la mobali ndako. Mais yo moko ndimo vanda na kikuku. Yo moko ndimo kenda ko lata ka ba bilamba ba $3 o ba so ba teka kana ba village de Valère. Tango ya kolobana bato nazana mutu ka $50,000 yo kizengyo elongi mabe internet mobimba déjà yo motango mona kozana contact ya munduki et l'axe côté que contact wana munduki année ya mutu kana ozana ngo kozala année ya 2009 to 2010 ti yo ya kolobaki o 50,000 eloko wana otambula na ngoza 50,000 te ya 50,000 et ezala na bouton ya mvung ezana munduki wana otambula na ngote so vandi na olembi ko sala biso ba video na kati ya karo ba douche wana na mutuka osimbi munduki wana sheka na moni munduki na bando sekanga na bi si eloko akenda ko lokota kimbambala ya ne 2010 oyoyo ba pesa bango na 15,000 o elia ka carburant belé iyo eloko sika Range Rover na munduki wana Range Rover tout ya clair munduki 2009-2010. Alors kanga mbanga na yo eloko yo oyebi sentiment mokilité mère spirituelle habitu yo sa mère spirituelle habitu la nyonso ya mboka na biso eza yo okenda ko lokota mobali kuno ya obali ye otoki yo ye na ye awa mobala emilia yo olela lokwa kizengi awa olela lokwa kizengi awa comme pas possible nzonde na sakolela wana wana olela po yebi kozana muto otikala ko lokota yo te mais tu es yo moko nde muto olimita ba chance à vie na yo yo moko limita ba chance ya vie na yo ba chance à vie na yo moko limita ngo par rapport ya nzela oyo ponaki na internet tu n'étais pas obligé wando sa ba matière à bateau tu n'étais pas obligé oui star eza akoteka oui ozaki obligé te orbando sa ba matière à bateau ozaki obligé te orbanda ko harceler bato ba pesa ombongo non soit disant tanga tango te ko finga mo ande ko na biso mwasi o dipine ba charge alongola koko banie yo mwana ozana mbunzu lokola monstre si yo pe musalo sala ezaka olongola ba koko banie non tango lo bana di domaine yo za di domaine ya olala na tata bota yo oza di domaine ya olala na camarade ya tata na yo oza di domaine ya okende kubala mobali à part ba domaine wana misato oza di domaine te tango yo obek la batu naza di domaine ezaka di domaine anini di domaine ya olongola ba koko nie mais à domicile jour na vanda na mona dipine musalo salari ya olongola ba koko banianga na bitalelanga munoko ezeba lokola caleçon esili élastique yo ko finga lise bana 3 tata mais si yo moko za bana 3 tata moi no liboso botena tata botayo moi na mi balé o botena camarade tata no Georges moi na mi sato o botana na liani o elbe ma tama ya kizengi na moi na 4 famille elbe babi ba ebi tata na bangote mais yo na monopole au finga mutabota bana 3 tata mais si yo moko bota bana 3 tata pe so 3 to so 4 et demi monopole wana o ebisa bato bota bana 3 tata liza lekio na kitoko alekio na kitoko tai na eza lokola singa ya suki o bakangelaka suki ya milai wana na juilise 80 fois ke loko loko ayo oza moche ne longi li sokongo e koti loko bazo chuba tonga ma ba genwango ane tutani misapiango ezo ke loko moi la mère moko boye lokola ezo kende loko soki mami watana kata ma ezo kende lokola soki ndenge nini tala ndeti photo na jena sima
Donc photo oyo yo nde okende kotali la perne moi na yo oyo moi na no o lelo ngo wanga no na pesa ki matière yo longi mabe oyo o pesa ki matière te moi no bela motema o lobango te moi no za motema soso na live no lobi nga na finga kabana ya bato na yebite imbécile imbwa aramu ya tata na yo abotisa yo mwana aramu ya yo aramu ya mama na yo oyo akufaka na bozoba ya yo na tata na yo akanga yo na mbetu oya ko bet la bisote ke mwana no abe azana motema mokie lokwa ya kokoriko olobango te nga moko na pesa matière nga moko na explicaté omoni nzambe nde aza bon il s'appelle babenga ke les dieux des orphelins. Donc tu es d'accord que moi j'insulte les enfants et abatu o na yebite. Ah, bana ya batu o yo yebite. Yo oko insulter bango. C'est ça. Siko ndenge yo ko insulter bana ya batu o yo yebite wana bana na baba niyama. Bana wana o yo insultaka. Baza ba niyama. Bana na baza bana batu, n'est-ce pas? Baza bana batu. Mwana na yo abela motema chaque 2 semaines. Bakenda ko jwa motema na ye basangisa ngona fionton baserango singa po motema na ye esala ndete ezolinge koya chaque 2 semaines bakenda basere badiembi ke onde ti soutien o explicate onga mona ye na matière bana problème te o explicate mwana na yo abelaka malade monde mabele na biso ekoyaka ndenge mwana o motema na ye engake koya lokwa soutien chaque 2 mois bakendaka komatisa ngo yo mona nzamba za zoba obeta tolo na life no ke yo fingaka mitema batu ba yebite bana oyo yebite omoni nde komi ozongi nzela omoni nge liza fingi ozongi ngana kanisa ki cho yo sela live oyo finga yo pesa explication. Et l'ombe yo pesa explication yo pesa yako finga ndongo finga ke munene wana okomo pesa explication kizengi aramu mbwa onga na finga tenga na baka bisuba yo tande ti bilambo lati avana continuer makambo no tala bilambo lati olati veste eza veste ya yemoko LB matama osoki veste na ye au jeu lamba wana na kati oyo bando monto libumu dongi toza na hiver bon je comprends place bokendaki wana ezaki na place des arts olati boy olati bien te et longiango esali yo lokwa gâteau ka ekatika koto ekatika zolongo likola zo tabilamba olataka oya kofinga batu baleki yo oya rofinga batu baleki yo na stabilité pourquoi traumatisme ya makambo tata na wasali yo tala veste olati donc yo na taille noza nango lokwa J olata M okolata veste XL ya mobali na yo donc oza na problème yelamba oza na problème ya ndako studio oza na problème ya longi mabe oza na problème ya lisoko ekota oza na problème ya genou etutana oza na problème ya manzaka lokola mami wata oza na problème ya nyonso en fait oza na problème ya ozangi die kokao ya gêne oza na problème ya flair okozwa te oza na problème ya kosala amour bien na gêne oza na problème ya moto ebiso maloba bolingo bien mais yo oza sekokufa omonde liza sali yo omoni ndenge zongisi yo ofinga bana na nga na koloba toza na makila imbécile niama eloko yo mama na akufa kuta ozobina likola tata na ozozwa molimo mpeve lokwa bato abima yo ke kolakela lize bon ba mbongo ya harcèlement oyo salaka bato minaka o minisaka mobali no aza matamba lokwa kizengi enfant spécial na bana na yo ezaka mbongo mabete liza ko peso mbongo wana te mbongo wana oyo pesa ya kanyango na nkona ndenge traumatiser na ndenge osa yango yo audacité wana banda ko zwa likola bato ndeti bango ogangelaka bango yalelaka yo zoluba ezaki pona nini obando zwelango wapi or ba problème tout ya mokili wana ngo ndesi loko yo lati boy eloko yo veste o ya XL na nzoto ya yo mutu za soki large soki M
na nzoto ne longi yango mwana bela motema. Je sais que rolinga te bato baye bango po comme insulte. OK? Et comme insulte moko boeliko na yo olinga ngote mwana souffrira bela motema. C'est un beau petit garçon. Azui tata na ye mobimba. Mais abela motema. Motema na eza mukielo kwa ya soso. Motema ne ko ya randete ko ya tina libumu. Donc eza kwa mabele na yo ndongo yaki na una Canada. Ndenge ko ya katango botina tata na yo soko lati na chaussette te ndenge ko ya ramituna se. Ndenge motema ya mwana na ezali. Donc koya ko bato ngamo na aka ko expliquer bino zo lingo ndimisa batu na makaso aka ko expliquer biso. Non 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 non. Motema ya mwana no ezali ezali na nini motema mwana no eza motema soso sko tala kunzo tshela mutu kunza air eloko nini atekela ki yo basinga no tshela mutu. Donc yo mukolo to sala guerre ya bilamba na bato Europe échec na biso kezala yo mwana oza zolo na litabisi ya zolo. Yo mukolo bato Europe bakoluka to bunda na bango na Canada awa to pola Moutoko polisa biso eza yo mwana oyo soit disant mwana muke makolo misisa déjà misisa on ezani na compte zemi 36 ebimisa de makolo misisa bu rien à voir na zemi donc na 36 déjà misisa wana o ebimi wana ebimi pour moi misisa ko bimote expérience olala na tata liquide ya tata na yo o banda ko consommer déjà na âge de 12 ans e banda ko kotaka ole vimbiso e pe son nzoto e bimiso sima yango ezo créer misisa ezo créer ba racine ezo créer ba nzela tando olati o sentir mobali na mawa mobali azene sengote o zane sengondeni eloko moche lokwa yo na TikTok mobimba na monite moto aze longi mabe bozaraka mibale mais yo za liboso o wana za sima ya mukolo a bulungu azana sima mais yo mtoza muta liboso desi boue soit disons elenge hein mobengi muninga mwasi abonde lolo bombali ozwa zemi na nkopo muta kozwa yo azate eloko yo donc betula oyo finga batu wana po batu bayo lakisa yo babimara na banani ezarande ozarana poso yeba batu bazarana banani yo moko kenda kolela ngona privé eloko yo o ayebi vite vine e mobimba konsaka on pa batata mibimba ndeti na âge na yo ok kozala désespéré ndeti boy yo mo bengisa mobali yo moko futaka ndako yo moko salaka ba makambu nyonso tu onyo kwa makasi ete sengonde bat bazaka en couple babimi bakiata Toronto bako profiter na vie non to vanda te beto ko mono ata na restaurant moko boye to mono ata bisika moko boa chic lo balo kande na lobby boye o luko prouver ngango ok ko luka ko sala ngo ezakate yo soko sali biso vidéo na douche ba caro te soit disant mona bonne vie yo moko yebite ke na ki bonne vie normalement na kata wc eza bisiko basala ba vidéo te okoko lekano une fois oui deux fois sali mais ndenge yo komisa matière au monde yo vandi maboko wana na lavabo misapi wana mono vandi yo soko zo kanza ndenge ba caro matina simeza ko intimider biso nzo ande wc. Donc yo moko soit disons kola na bonne vie même babi loko ki bonne vie yo moko ye bien ngote yo moko ye bien ngote ne tulu kwa bana ano zana bango ofandi la biso na castidio na yo wana soko tomboki o memi biso na cuisine eza na couloir lokwa nzela bar ya wc ya boins bakangisi lio be électron bakangisi lio biloko mo bimana ndako wana ezata na venir rangère o bimande nini na kikuku wana na endemi wana vandaka okenda osomba nini ya ikia ochana kati wana mama oluka balongola ngo ti balongola ngo otika be électron na ndako wana otika laveuse na sécheuse otika na réchaud bo bandela osomba ozui wapi mwana okuna za na kin na université de Kinshasa yo mto tangisa kete entre temps mobali ya docteur abimara na epap abaksara mbongo ba transport n'est-ce pas batu ba comprenate soit des na mukanda ozwaka mbongo ya mwana George ya pension alimentaire ozwaka mbongo ba futaka bana mais tu es malheureuse même na rolata na yo c'est parce qu'on a la charge
tata na ona mboko asala te bokenda otika na homme de vieillard kuna place à bakoko donc oza mbongo bakisaka boza mbongo bobakisaka donc na mbongo tuyo ganiaka ekenda pa tata na yo ekenda pa mwana mukolo bobota na Kinshasa e yo moko mwana aza motema soso ochaka baswe donc yango no moni ozaka ndingo salite ya mutu ala taka bien te omona moko na moni ona bakifunda moko na katsa mutu ko kangama ozoloba wana na munduki ka ya kleboe sozo ndingisa kle na oloba mutuka wa 1910 au moins aye barate fala bomba clé parce que na niveau mutuka lix fo afina kana loboko kiu ya zo ya so munduki ya 2000 yo kangambanga na yo loko yo ya salité échec mona mwasio ya zuité o raté tout ya vie rage wana yango yako kitisela ngo bato yo yako kitisela rage wana bato c'est parce que na vie na o perda vie na yo mais biso tozala te biso tozala te ton tata na azo melo mabele biso tozala kite ton tata na azo tia likona tozala te ton ozo balu ko zoka ba mpeve likola tata tozala kate to yebaka opete donc so oza mutu ko décharger charge ya rage na yo famille tata na ba na Kinshasa ke ko finga bango kene ko finga famille tata na parce que on mekisa biso tata na ote soko zwa ta décision républicaine meka tata na mukie tonga to meka tata na oto ka gume loko aguwa na to kate ko ela biso traumaté envieuse mo yibi donc YouTube a voiture à bateau et ça la ke ko lukela bateau wana makambo ndeti mwana wana o ndeko na biso ya congolais o asala ki onini donc jour ando ovanda kozolula mutuka na ye eloko yo ina atinda ki okeko lokota mutuka 2010 na démarrer en ngondo na atinda ki okeko lokota mutuka démarrer en ngondo na air c'est normal mutu azana mutuka démarrer en ngondo so azana na camion mo ya marketé so azana na camion normal mais lix oyo banana na mutuka lix yo mutuka lix ya ngondo ya démarrer en ngondo eza lix si on est à 2010 na vie na yo mobala otika ko dépenser pour na yo te yo mo kenda ko landa super médecine à Québec City et kota pour bova na ye tout ça ozana rage te ya bandeko no ba congolaise pourquoi bandoko finga bango te pour otala tu as échoué ozana kata ndako kwa kikuku tango otala bandako kwa bato otanda kwa o munene otanda kuna nga sans papier munene nga na za sans papier mais nga na bengisa mwana nga mobali na bengisa ye donc nazana mututo azosela nga kinumba kuna na Kinshasa non nazana sans papier mais nazana place moko na bana nga mama wala mwakufa na bana ena na bango mais yo ozana papier oui mbanda mama na o baby abota bana basi soki zela prince ya mususu wana na bana mibale Lalit bondo ngana ben o déclarata bana mama na ta moko bengisite bana ya mama wana ata moko obengisite tu sais pourquoi obengisa bango te po ozana rage ya mama na bango bobanda ko kabola tata na wabota yo normalement ndenge yo souffrara na tulu kwa bana yo ozana mwana omoko oyo koko bengisa mais oboyi ya okangela mwana na motema okobengisa ete po ozanga explication opesa mwana wana 2 obando kokotala ye na misu te 3 so de akomi mwana poto au finir par ko bimisa un jour ako finir par ko bimisa un jour ke obota enata eko sopa yo donc yo ndimo sacrifier mwana oya yo moko pour internet pourquoi pour yo finga abatu tu vois comment ta vie est compliquée donc okoko luko sundola tandis que bande kono bana yana banga mukolo o akoro bando zwa charge na bango o akoro banda ko s'occuper na bango pour esala ke yo landa mobilité mais aoyate ngomba liboma akoyate bon soki ata mwana no akoyate parce que o aisakaye siko bana oyo mama mana yo baby mbanda mama na o aboko libana na yo obengisa ta moko te ok soko obengisa bango te pa mama na yo patience na tata na yo Benjamin bwana ndeko moko propre Kevin Bondonga tika na kini ya mobali awa na Canada bo mibale siko ndeko na mobali Kevin yipo obengisa te mais yo wana koke kolanda sentiment 5 minutes ofutela babiye yo wana kokende kolanda sentiment 5 minutes ofutela bandako yo wana koke kolanda Lise mama matière sentiment ya 5 minutes oyesa mobali awa soit disant malongeza te
mais ya malonge zate wana du atioli sous zemi et puis zemi wana yo mona no souffraka na bana na misato za na bango mais on dima bana wana ko vanda na bango bongo sur base de quoi oke ko landa po anini po kanga mobali e na munoko no zolo banini ozolo baki mobali wana akotika yote jika mbizu akotika ngate mobali wana akotika ngate pour na bana pour na pension alimentaire tu es désespéré. Tu es désespéré à ton âge. Comment qu'on pense bongo? Moi, na maman moninga, o pesa e bana ya yete, o cha kombo bana na yete, comme ça, ba komba lume, sugi baba lume, pour na pour banga pension alimentaire et que comme les 4. Pour ani pour kokoti kaote na vie, no, koto salo poa, eza, kozana mobali nandako. Mais comment tu peux avoir un homme nandako, mais tu es malheureuse? Tu n'as jamais été heureuse. Mobali na sopi ba plan. Na ba voice a mobali na yo oyo karani musique otalaka ni théâtre o vanda bonde bat bazarata vandi bo un bon coffee un bon fali yo vino mo biba tozo nena LB yo zaraka na ba live yo mais LB na numéro no non bengo so ina peso mwasi mobwe paola so lina kone wana soki o azolinga kanga ona ngwana et puis yo matama LB so lubo kima e wana de façon ko kima 4 bana wana so ok États-Unis o kimi pension alimentaire so ko ok Europe o kimi pension alimentaire donc o katatena zo ba kasali o po kanga o koko vane non oza mwana bato t'es pas obligé de subir ba atrocité nyonso wana o subir ba manquement nyonso wana so ezaki yo za éducation wana te e kozo ko kayango te tu es libre so ngo kimoko kima tu peux traverser aux États-Unis okoko kende Europe o tiki ye mibale belé ba salango mibale belé ba kima basi na Europe ba ya Canada mibale belé ba kima basi na Europe pona biloko wana mosa nga simbi se touche ye makambo bana akimi aye awa okoko kima pe Canada ok Europe t'es pas obligé de supporter ye et loko et puis muta baby sa mutu na ye eza tata na bango pourquoi tata na yo aza koko mukolo bongo tango ye el babande ko ya ozwa ki tata no ko bua ka ye na maison ba koko moi je peux pas faire ça nga Cliff papo yanga na ndako nanga papa nanga mobali nanga to balani na yo no kendo bua ka ye na résidence te wana eza biloko na biso ba bantu te eza comportement na biso te yo boaka tata na ona maison ba koko po oboya bambanda mibale ba vande sika moko oboya bambanda mibale nga papa na nga koli bongo ana posalia fufu ana posalia pondu ana posalia ndunda atanga na ochuko surtout ngane na ochuko bala yo ngane na ochuko lokota na Tunisie na ye na yo mon père va rester là papa na nga ko empêcher nga la lever na yo te akovanda na chambre na ye nga na kovanda na yo mais pourquoi que na ko boaka tata na yo o ezaki akoli na fufu na pondu na biloko na so ba africain moko boaka e place na ba résidence place ba liaka ba loso ba nina mai ezaki po bambanda pour botana tata na yo o la tata na yo et LB asa jeune aye o kokova nza bango esika moko te yango kenda ko sacrifier papa na otinda ke olia biloko a résidence yo nyonso a vie en fait au raté quoi yo raté donc yo atane mobile avandaka et puis na live otoloba bino stubo yebi ne el babande ko linga zonga nananga yo akozonga na nona ki moche ozanango te moche mobali na osoko lo baratanga alingo pona bolingo te ki zengi ofio ozalo kwa ji ba genou tutana olati chaussure lo kwa mbisi baboye yo kanti ngaso na Tunisie ata mwasa zo linganga kata mutu na ozwaye na ko zwaye JKM donc yo moi mobali wana alingaki yo po ozaki ndeti musu nginaye e posa na ezaki ya na Canada. Pour ça, n'est-ce qu'il y a comment na Canada? C'était pas par amour. Alors, le quoi, yo n'aime te dépenser qui, on n'a qu'au vendre ça, comment on a tata na yo. T'allais pas abandonner ton père, au courant qu'on boit ka tata na yo, na maison, y a repoté. Et ça, comportement, na biso babantouté. Mais quand est-ce qu'on voit qui idée wana? Quand est-ce qu'on voit qui idée wana? On voit qui idée wana pour, au coquille jamais qu'on va une sabon balé sika moko. Pourquoi? Parce que, au botana tata na moi, liboso. Au botana tatana yo fille sans bien kokao
Tango yako ngana sala baleki ya basi ebele oui okosaka te pour mwana na yo obengo yaya mama mapa asape mwana na zolo no na shuba kati yango katikati na gauche obengo yaya zolo no mususu na droite obengo mama. C'est normal bango nyonso loba na sana baleki ya basi 5 wana baleki ya basi 5 te wana baleki ya basi 4 ozana violordine ozana Princia, ozana Bia, ozana o mususu wa mwasi wana ya mukie wana ya mwasi wana. Bangonde bana ya baby. Bana baby ya mibali Lalit na Ben Bondonga baande ti 6. Mena bango 6 wana na basi 4 wana. Moko aza mwana yo, aza mwana ya baby te. Aza mwana baby te. JKM de mon cœur. Aza mwana baby te, aza mwana ya yo botana tata na yo. Mutayiba ki enfance na yo eza biso te. Moyibi. Donc yo vandaka o harcelé ba depuis yo zo ke koloba na liske tanga yo kaki annonce fala ya koluka yo. Yo ne longi mabe wana zaka nango na taya mabe wana za nango ba ya koluka po yo annoncer ko za na matière à moto. Yanga matière olubaka. Na zela kango ponga pe na bombela yo biloko na nango kitoko. Na zela ka mukolo ya bébé. Nga na zela ko. Yo kanti o eza ya yote na oloba no bien o life o eza ya yote. Eza nango ya yote. Eza ya Liz na bakisika likolo. Lobi pe soka bimisi ba voice ngana ko ya eke zapeka yanga na yote. Yanga na eza mukolo yo ko ya mo lobi na eli matondo. Ndeso ki yo si c'est plus dans na live wana na ko lando du début à la fin. Tango zo 6 kati ba ndengas kono salela yo o eza live na yo te zape yanga na yo te o eza live ya Liz o eza na compte ya Lizette eza makambu yanga na yo te yanga na o eza jour oyo ko yo olobivma na yeli matondo ngape na bongisela o deja ndenge na ko yela yo obanda komizwa ondima teke na kosuki shwe loko yo imbuwa yo moko aramu ya yo moko na bato baya ko bet lo kombo na nga j'espère ko ina bango. J'espère que yina bango po yo ezakaka omona nga et puis batongo touta na bango Brésil on deba expliquer bato o ba yebinga ba expliquer yo ngate yo kutana na bato ba yebinga ndete nde ba yaka ko luka yo to ina matière on to ina matière okutana na bato ba yebinga bato penza ba yebinga ba ya olokote balinga pe ba ya olokote kizengi niama eloko avandaka na studio. Donc yo sangisa mbeto na sala manger na mwa kiti moko tia donc na studio wana o ezaka awa wana bato bavandaka na ba studio donc o tia mbeto kiti no moko na mona ya salito za nango wana ya moko ya mwa divan o tia mbeto na coin kuno tia armoire a Ikea alo tia sala manger ozana cuisine moka mukie eza na couloir lokwa ya bar a wese na nini ya ba douche na mutuka okenda ko bet la biso klebo ya ne 2010. Donc vino ya ngwana na mukanda. Donc yo ozano bongonde ne loko wana ndengo zabo na ndengo lata kabilamba ba $3 okenda ko loko tana na ba fulu ya ba friperie ndo ya ko fingela bato. Okoro bando ofika bato soza ki ata kitoko yaya kitoko te. Zolo na nwani likolo mbunzu ya 2 personnes munoko pasuka makasi lisoko te. Chiko audace wana oyo yako vanda boy ofinga bato ça par rapport à ni biso te to mela o mabela avant l'âge ya ki tata na yo biso tende to yebiso mi bali avant l'âge za ki tata bota yo soki ba rage wana ya ndenge tata mobimba mta mela o mabele wana falo beta tata no nzete na mutu tango wanda ko va na ye yo ko yo kitisi lango république ten déjà na robanda ko s'en charger na bato nyonso yo yakawa nyonso to no na ba trauma na yo tata mobimba mta yiba yo bo mwana na yo no bisote e loko yo ozwa mite okani mobale ya bato ya Maria Kimio o tikalina Serge Akimio donc on a nyonso yo sali ozwa mite donc o forcer na mobali ya Anna ya Jamaïque ya angolaise mobali ya Anna ye wana kima kende États-Unis okota trouble na libala Anna camarade na yo bondo vande sika moko mobali wana lelo Jamaïcain kenda mobali wana kenda mobali wana kenda lelo akima na États-Unis
akima po nini yo ozana ki camaraderie mozolula mobala muninga yo tango ya ko découvrir que mundela zaka jeune garçon zaka goût ezela ki yo mabe obande ko ponate obanda ono pa mobala yana yo wazaka ardi mudiri obanda ono pa na yo lula mobali na ya jeune pasteur alali yo kimi yo na mwana mama yo za mutu ko telengana yo za mutu ko vanda na Montréal ta yo faut vanda kota français kota yana yo yana za na bana semi satu ya mikolo o bana na yo ko bando tikaka pa ya no ko lukambongo ozaki mutu ko courir derrière LBT na ndenga sambu sakyo tango na mboko yo ozaki mutu ko zonga to ko lokota zemi ankopo kanga mobali non parce que ozana ya na propre azaka awa osalango te pourquoi parce que na ya na yo oyoka gwa jeune olalela mobali na ye bobeba na le obolo bana rate e ba trauma na nyonso to na yo monake o bando kota makamba bato o bando finga bato mais ça bato balekio na finga ko beta tolo na makamba ofinga ez éducation mabe mende tingaboy ano 15 jours ndongo bande ko vanda bato ba vanda boy ba betele o matière nanga o mizwa o yebende ngate ngala pesa ko temps o banda otumbula nga banda 2021 non o banda ofinga nga banda 2021 mais ça rare o mona nga na ndena jisaka o banda ofinga ngo mona nga na ya ngana ko pesa temps ngana ko pesa temps na yoka ofinga nga na yoka otanga kombo nga na yoka obokla nga ba jeton oui mais ano 15 jours o mona nga na oya tant que 5 au quitté. Et puis ça on a il a accepté que 1 décembre finga non. Yo bando finga en 2021 na ya ko récupérer en 2025. Tu comprends? Donc kangambanga na yo one explication au pesate mbongo lizalia onanko mwana na yo afingiye nanko abela ramonter mais ali futa onzamba pesa yo. Parce que l'esprit faible mususu oyo finga automatiser bango. E balela na kombo na yo moni nzamba za zoba mwana na yo o bota na George olinga kete pourquoi mwana oaza alobaka lokwa CD ya kizengi automatiser olinga kete pourquoi olinga kete yo ne mtu maneko ki kulala na tata na ye sans capote yo mo ne mtu maneko ki kulala na camarade tata na yo sans protection soit disant mwana bonne vie donc ozaki no mwana bonne vie mais na comportement ba sitoche ozaki no mwana bonne vie mais na comportement ya ba sitoche ya bana balumbila 1 oyebi préservatif te moza mwana bonne vie 2 mwana bonne vie oya ko sala biso ba live na ba wc anytime mwana bonne vie ozaka so lo ba clé ya munduki ozo tuta na mutuka nazana mutuka ya cher yo imbécile inchile mutuka cher na munduki na mutuka cher linga mwana wana yete mtatinda kiyo okende ko bimana camarade tata na sans capote ya niongo et en plus ya niongo poko zwa mutuka ya munduki ya nzete ya niongo uzana charge au foot la mona université na kin tata na obwaka na homme de vieillard au footaka mutuko kenda ozwa ya niongo et puis ya munduki donc yo wana ona mutuka te oba fi bazaka lelo azu musapi afini boule moko boye de ma place à redémarrer ba finaka yo zana ngo ya temps nini soki ya temps passé moi munduki bo mutuka cher pour nini noblesse eza ona nzoto te qui na bonne vie yo lise yo falo o fréquenter o ya poto avant biso traîner na biso ba blédard te yo kanga mbanga na yo ya poto mabele kweye tala na se makasi yo ozane eloko ko yebisa mutu te na réseaux sociaux ko tangisa biso te ndeni to kolinga batata na biso yo fréquenta yango na be col toi no fréquenta wana balbando l'action ndeni kolongoza tata na yo caleçon na babisika oyo fo ba camarade nanga masamba sina masamba banda ko laksa bino koma kolia batata na bino mbanga koma kolongola ba caleçon na batata na bino koma bobota na batata na bino nde na ba place oyo fréquenta wana yo zane loko ko luba na mutu te yo mona mwasi oyo o raté tout ona malula kutu place otangi na malula bakuna waneka ko apprendre bino comment ko balola batata babota bino encore pesa ki école bato kisi yo o fréquenter no ezaki ya nini soki ezaki ndenge nini ko luka ko lala na mobali ya mama na yo te yango de fréquentation yo sala yo zane loko ko loba na mutu soki ezana bato bazabi longi mabe na internet yo za numéro 1 oze longi mabe
soki eza na bato baza mal éduqué moto aza na éducation ya bien koyaka nde yo yaka te oloba makamba bato akoko harcelaka bato te po asenga bango mbongo échange ya bomba matière na bango non oza na comportement bana babola oza na comportement ya basitoche oza na comportement bato asite yango moni mbongo oyo olobaka ya tata na yo eyaka après mokolaka ndenge ndeko na Kevin koma na Facebook mama na yo abota abokola bino na makala azaki femme forte ateka mafuta ateka makala boboko amaki bongo tant tata azui kopa monisco akomo lala na yo avandisi poste akomo kende ba mission nde mbongo ye donc okolaki lokwa mona mutu nyonso oyo okoloba o tala ba video nanga tala ba photo nanga zo laksa ki bonne vie yo tata na ofale gâter oninga bande ko gâter pour mutu na oyem tabande ko saila yazo saila mutu na yo nde poste na et c'est normal là ta bien obima okende partout bande ko kende tout et tout mettant qui c'est comme ko koma na suka omona ete ka linke ka bebi abora ki na Maroc yo yakande ko bete la biso na aja mukie o yo botaki so ko boti na aja mukie zemi ezaka comment est-ce que boka kapasi yaka ko expliquer biso oto bimana ba papa na biso te ba so ya batata na biso ezaka comment est-ce que kokipo ko balola tata na yo est-ce que na ko tape et pas tata nanga est-ce que na ko beta pe boye est-ce que botala ka batata ngona misu est-ce que papa aboti yo est-ce que koko deku na pendo zo ninga na penza est-ce que papa wa aboti yo okoko benga bango na yo yakande na internet ko expliquer biso ezaki comment obande ko benga tata bota onani mobali ya mama bébé papa daddy chou papa Benjamin ononga ezaki yo yakande ko pesa biso détail pour yo ozan expérience nango et puis ya tata bota okate ya tata bota pardon na ya tata bota na camarade na e yo zene à part ça ngam na fréquenta na internet sur talinga nande na lobaka ya l'internet ngasho na talio na mona kaka moche moko boye elongi mabe ta iloko la ji o tata na ye azali yende mtayiba emo seka a baby sa mutu oh so bo talinga bien bo sentir que na fréquenta yo fréquenta biso to kenda yo wapi toki yo fréquenta c'est que ko fréquenta we baby hein? Donc yo motongo mi vanda so mi monyo mi mona ko fréquenta mais na ko fréquenter na bota na tata na yo échec na ko fréquenter na mona mi balé na camarade na tata na yo échec na ko fréquenter na okay ko landa sentiment 5 minutes o eza partout okay ko landa ngo kuna pa barabe o juango baliango peseliango mbongo ye nango awa asambwishwa Emilio akimio na Québec o salito landio récupérer o mitika chose mi bokomi bise yo donc yo malgré ko fréquenter wana soit déjà papa zaki na mbongo esprit wana ya kibomoto komona ke comportement no eza ya ba sitoche ozaki na ngote yo moko bando comprendre te ke ozako na fréquenta mais na zako se comporter le quoi niama use chèque ya communauté ose chèque na république donc moni na Congo mobiba je to bando tanga be chèque use chèque ose chèque yo ko finga mutaboti ba tata te po mère spirituelle ba tata c'est toi. Po batu bazwa idée ya kobota na batata bazwa mo pa na yo o moni po batu ba vanda boye baloba na ko salaire na botia yo mto salango yo mo na tata na o 1 mois na camarade tata na o 2 mois na ti matama lokola ni ya 3 mois na mwana na musuba loba so pas ya yete 3 mois na 3 tata et demi to 4 tata. Siko yo audace wana vanda ko loba o échoué yo batata misatu eloko yo moko nanu batata misatu na tata na yo moko na kati hein ozana batata misatu ezana ngata ya batu bayebani te to ko comprendre mais yo na makila na ona kati ya 3 tata wana yo ze loko koko vanda bo loba na batu na communauté obota mona na mutema soso yaya mwana na mutema ya soso ya mukie chaque 2 mois bakenda na hôpital pour balaita on soutien ba benda on deka mabele no kweyaka ndenge George Tambo lobaka na mabele na yo o nazo mela eza mabela mutu amelisa
okoma mawa tant George Tambwa komo tuna ombongo senga yango tika na kini aza mwana na yoto te aza mama kufaka tika ki leki aza George abi leki menga nga tata no abenga nga loba na nga ke akufela ki mwana te aza leki tanga yaki ko kanga ka mabele zeba po ezaki mwana okima yebisa biso place yo kenda na zemi na ye eza zemi na ye me okenda na pa tata mo muswa mukolo place okimaka yango moni nzamba zaka zuba te internet yo esila nango internet yo koleka nango bo tapote Aveline ele kaka mais yo ko bando ya to vandaka wano traumatisaka bato mais or oza faible au monde internet biso nyos net oza boy la plus faible c'est toi parce que olelaka olala bien te fongola ba commentaire sur za ça tembe tu sais pourquoi quand ba commentaire pour za faible pourquoi kama fingate oko kama fingate yango monyo kanga ba commentaire déjà faible comment on a monté à faible l'internet toi ba ngwa partir ba commentaire so za moi ça tembe ke yo ko kama kamya ya tika ba commentaire pour lele tika ba commentaire okanga pourquoi pour lelaka olelaka siko ba ko lela na wana olelaka yango moni mwana o abima na motema soso abimi na motema soso l'enfant n'a pas mérité ça mais yo loko traumatiser bato bato ba comment ko traumatiser yo loko ezaka na motu ndeke ndeke koti pa mwana loaza motema o ngam na ela bino ko expliquer bino te oya ko expliquer biso te o eza matière te eza matière mwana chaque 2 mois okenda ba maitse motema likolo place motema ezalaka olala bien te elle be matama kizengi liani azakerete parce qu'à chaque fois tu es traumatisé au pesenzoto bien te à chaque fois tu es traumatisé au s'occuper na bana bien te mwana ya camarade tata na o tu l'aimes pas au détestaraye parce que tata na maintenant vidéo akuto ma belle chaussette ma belle zebanion surtout yo jeune fille elenge mobali no bozani na ndako azotonga c'est la honte eza soni neti nga po ya na nzela nanga elo nini ezwaka yo neti nga nenga na banda ko vanda mais yo vanda boy oya na nzela na ngai ezake lo nini ezwaka yo nakanga bilo misato nakanga bilo misato loba et puis makambo ya ko loba pa nanga oloba makambo solo eza makambo lokuta te oloba boy moko ka oloba lokuta mais makambo misato loba solo oloba nanga boy oloba nanga boy basundolo na mwana après vidéo mususu ye obomba mwana tata mwana za posa mwana na obomba mwana po yo kaka tata mwana soni après yo oloba bayaki babala yo ezaka na ba vidéo no lobi na okende na juba parti wana ndamu na osala ngo vidéo moko bayaki babala yo après lobi susu osenga tata mwana 5000 makambo nyonso to lobaki za solo oko cité eza vraiment ya solo bata Saint Michel mtu babetela ongo eza solo siko soki ezaki bayaki babalanga ferme so yaki ke bayaki babalanga donc babetela o tout ok donc babetela o penza tout na ba monta na senga ndeti bato wana babetela makambo wana so na bina zua pona yebi bango so na bina zua bango ngana sakana te ngana tumbula te mais so na jio na likambo nanga obota ndeti bato babetela makambo wana baza juste en face nanga na Saint Michel place na vandaka na yebi bango so na bina récupérer bango na ko bando sumbisa bango mais baza bato internet te mais fallait continuer côté tango lobi baki babala yo boyi sikoyo côté ano lobango bien te olobaki ngo mbango baki babala yo boyi donc j'ai laissé mon pompon ici. Va pompon kende kuna bimana pompon ferme la porte. Il n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Obeta kongo bien te côté ya libala oboyaki olobaki ngo bien te pourquoi côté no beta ki ngo bien te pourquoi donc yo ato yebi réalité à moto hein
Yo atoyebi réalité à moto. Donc oyo kokolo bangote falo lobat. Comment mutu basondola ki yo na mwana, o fingi basondola na mwana, o changer sous ma fingi komi tata mwana yake otala mwana ye, o lika kolaksa mwana tata na ete po yokaka, oyokaka tata na esoni. Yoka na ebisa yo lo moko. Nga la vie na nga non alinga muta mukusete. Nga na vie na nga non alinga muta mukusete. Bata mikuse bolimbisa nga. Omoni photo oyo kanzakeza photo oyo ya ofingela nga. Soko tali photo wana bien. Ondere photo wana bazwango na likolo. Bazwango na likolo. Kende senga batu wana o bapesa photo wana ba changer photo. Ba pesa photo ya mobimba. Nga non alinga mobali na se ya 1m70 te. Banda na botama. Et puis nga na botana mobali ya se ya 70 ya 1m70 te. J'espère que bato oba eko betelo masolo place na oloba awa ba oyebisa o makap na oloba. Nga na botana ona mobali na se ya 1m70 te. Et puis na se ya 1m75 te. Na botana mobali na se ya 1m75 te. Nga mobala mukuse mo te oya kolaksa photo moko boye wana et photo ngo so batali yango bien balaksa mutu photo ngo bandaka na mutu c'est comme si bazwango mukie boye te zonga penda si oki eza matière zonga pa batwana lo babo changer photo bo pesa na photo mobimba o eza ke muta telemi bazue na front tina makolo yo c'est que yo ebinga bien temps et tout la boya mobali te moni tula et tout la boya mobilité omoni bato ba eko betelo wana ke tata mwana nga yaki puna limbisa balanga na boyaki olobaki yango donc ya solo punda ba komisila ki o makambo na video yango pe na zwango olobaki on mapesa ki opunda matière ya solo oui siko tala kaka muto aze tula mais ba longo États-Unis ba ye na Canada ba senge pardon ba ke ko pesele dot aboyi. Sko yo biloko wana nyonsto. Yo biloko wana nyonsto. Orozwa kate. Donc ezaka nengo baye ko betlo matière ezape ya solo ezape bongo. Oyo ki onka pananga. Ki eko epe ko arriver ko botina mutu mo bwake na vie na ye simbite. Aye azonga sengo pardon. Aouti mboka msusu aye omoni ete. Et puis c'est ça qu'on appelle une femme. Oaza ayebi ko se respecter o soka boya boyi. Donc mon bali aouti mboka msusu aye na 2024 amona yo. O boyi ko mone. O limbise o boyi ko limbise. O te kasnape sa dot le o limbisa nga na balo o boyi ko mona. Donc yo mo déjà ton batu ba ko peso rapport nanga. Ke matondo wana aboyi ko laksa mwana a 5000 boye na boye. Yo motan ovanda ki wana obi ok of maza niveau na ngate ya ngwana fona ki na nzela na ye mais na koya na nzela na ngwana oyebete ke ngana ko kita na niveau nyonsto eza ndinga bana nchango na ko se faire grande dame na ko longola ki grande dame na komina ki sitoche lo kwa yo parce que sitoche na kati ya communauté na biso eza yo ki zengi idiote eza yo oyo na vie na yo oniata mambeta oyo na vie na yo o eshua na ko eshue wana nde komiso na rage bando finga kabatu n'importe comment nazilako omone loko na sali opona tumbolo bibon ya soi des matières ozara nango ponanga po loko na sali o eza ya ngate nazo préciser bien eza ya lise eza ya compte na ngate nga mukonga na oya na audio na oyelo audio ya tata ya mwana na yo nga mukonga na oya bokanga déjà na oya na audio ya Georges Tambwe o azo expliquer moi notika na Kinshasa et bato ba koyeba pourquoi ma belle no wana yaka awa na Canada na nzela makolo etalaka avant yoka soniko oza mukolo zana oleki déjà 35 ans fokola lelo oke ko zoaze me makasi po kanga mobali fokola lelo ozana mwana zana motema soso fokola lelo ozobota mwana ozobota ko zape kizengi fokola lelo ozana mwana oyo aisaka uyina tata na epo botana tata mukolo baneko kende sans capote fokola oko bando ya ka teke po yo gagner mbongo bando ya ko traumatiser bato baza na makasi o répondre yo te tu es malade ke bana yo Lisa lekio na kitoko na taille na ye na juillet 10 fois et loko a yo nyonso mabe
baninga bazaka oza soki plan na sima ozalata na ba mwa minduki ya bien ozaka boye ozaka lokola ji ozaka yo ndo oza bon elo nini oza na onso otelemo kopesa mobali soif eloko nini yo eloko ngomba liboma oza na ngo na vie na o soko telemi boye kopesa mobali likanisa mabe wana ngota oza na ngota elongi oza elongi mabe oza na zolo mabe oza munoko mabe oza na mbebo ya mwindu lokwa mombeli diamba yaya oza tout droit ya mabe makolo yango so ozokende ezosala nde sezo tuta na boye nyonso eza ya mabe force na oza nango eza kosalela mibali tu as tout raté abiso oyo toza bachance mibali basalela biso mibali bapesa biso yo okutana nango te na vie na yo eza le contraire. Pourquoi? Parce que déjà kotara autoroute na vélo parce que Dieu koka ezaka papa tu étais gâté pas c'était pas par l'amour. C'était pas pour Zaki enfant, ceux qui bien aimé, non. C'est parce que Zaki, moi, ça tata na yo. Do Zaki gâté. Lelo o sundola être moro boué. O asinga na mokilité. Azo telengana le azo linga mibali. Or, elle pouvait être ici au Canada. Na maman na ye, na bandeko na ye. Tu n'es pas la première robot na tata na ye. Mais yosko est commis grave parce que yosko ko das roya ou ko finga batu makambo lukuta. Ozako das yoko expliquer batu n'importe quoi yango moni comme lieu grave mais si c'était pas le cas engaye le kanango est-ce que explication ya ko epsa mwana wana te ke bota na tata yango des problème yango sondole na Congo mais le pays va très mal tu peux pas abandonner ta fille là-bas soit disant muta fréquenta o fréquenta ndeni ya robini la tata na okamulangu na malula o fréquenta ndeni ya kokata ba poil kolata string tango ke kolala na tata no hotel au fréquentant ndeni tant tata na bana ko memona ba mission de service na Monisco o la se concentrer na musala na Monisco yo ke de ko baluka likone lo kwa mutazim PV ki zengi niama salité na bilambo ke na tata ta bilamba ta veste ma papu veste XL la nzota muta L et longi yango na ndenge vandi donc soit des autres mona mukema ononi na o déjà makolo misisa on est na compte nini ya zemi. Non, na compte super ma tata na mukolo na tata George ya mukolo. Nde mte sali omi sisa bongo. Luko se repentir. Luko bongo wana, luko lukelongi ya nzambe. Koma ko chaba nzembo nzambe na kata ndaku na yo. Tu peux être délivre. Kende ko mona ba psychologue. Beta liso na yo. Banda ko partager. Ngo motema makasi ya kokanga ba bilenge yo kana tata na ona bo mwana. Et détruisa yo. Yangono ya kuchaka ba en na ba via bato. Oya kuchaka ba en na ba via bato. Ezaka ndengwana. Tant que se libérer, te ba se libérer na koloba. Kendo komona ba psychologue, tu es malade. Mais okokondi mango te mais oza malade. Yo mona eza facile tata no ya poso debe bonga la likona yo. Yo mona eza facile koyoka pendant tant des années ba gémissement ya tata mukolo likola mwana mwa muke. Yo mona eza facile tata mukolo pendant tant des années ba no mela libele ya mwana moko boya za moseka. O mona eza facile. Babiloko wana nyonso eza babiloko yo na moment on bande ko se rendre compte mais aujourd'hui là eza biloko ezongelako. Moi je ne pense pas même yona LB wana ton bossa couple ko yo kara goût, je ne pense pas que o se lesaka que asala ndenge otika penza asala ndenge batunyo tout basalaka okokate. Tu es traumatisé en fait. Bon ba yiba ki yo tout mais nzamba ko ozongisango. Nzaba kozongisa et ba témoignage ko fongola motema na yo ko sola na ba psychologue o bazata nsuba mindele Dieu peut faire quelque chose mais soko sali angote na vie na yo et que yo moni que ose faire soigner na mafinga batu baleki yo baza detinga na internet bo limbisa nga muto lekinga zate et c'est loko revendre robeta tolo te ko lo ba mafinga non eza mauvaise éducation mais to ebo salango toyebo salango ndetinga mutalekinga zate ni yo ni mutu mususu ni na Europe ni na Congo ni na Canada azate mais to sa ngote to beta tolo na yango te poser lo moko bu éducation bien te mais soki yo oser comme ça na niveau wana non comme na niveau wana pour la soki place yo suki za na baton su babandi moche. Je comprends pourquoi c'est là madame El Bembongo. Je comprends pourquoi Oye Saï Awapo Nanangazwayo.
nani ngaka lokota yo nani ngazwa yo yaya yo vandi pinana mutu na colocation mukoko kanga ete on eza passe balambela o bapesa ki yo kitoko donc malgré vanda na trésor ndaku moko okoka okanga ete ndaku moko mesimba te oza kolokama oza kolokama mwana abota mwana za motema soso oza kolokama omoni ona saleli oyo eza ya compte na ngate eza ya compte Alice omoni ngaka nongolo ba nga mukolo kozwa tonko ya ndenge ya yope na bombelo na zela mukolo kozwa tan wana omoni mukolo kozwa tan oyo ya ngape na sana biloko na zelela yo mukolo ngo tokotuta mukolo nga na ozana live no na kotapotele o kitoko tanka yo kosisa ndi na koyela yo na uvanda kana lo na uvanda kana audio ya tambwe na kovanda kaka na audio ya tambwe papa George tambwe olimbisa po tango oyoka ngo oyeba muto tindela mais olimbisa et puis yo pende konanga olimbisa nga to kovanda kana ba audio wana et puis tango ba oyoka ke obota ndesko na ko dévoiler mwana na yo bien ndoki nyama kana nunguza no elongi mabe wana ya kofinga bato baleki yo odaso anozo wangu wapi eza kobimana tata bota yo nde silisa okubanga yo kandi so tata bota banda kolala ote ba courage ozaka na bodaso ozaka na ya Congo nia Nadia yakawa yo bodaso wana ovanda na ngo boyima otanga ba kombo bato eza nini eza déjà komona ba kui ya tata na ndenge zake zeba déjà lemba mais yo banda kotala ona misu mibale boy mopo kotisi na munoko mama obanga nani okobanga na tata na ondengaza pona age tata na waza ki na osi ba kuye ezaki de etali na se etali de na sebwe mope okobanga nani oyo obanga yango no benga bato baza mikolo na yo ba camarade na yo te obenga bango na ba kombo so benga bango po sola na bango yo kanti courage wana ozwango wapi so ezaki obanda ko lia so ya tata na ote yem ta pesa ki yo audace wana obando ya ko manke biso tata na yo okenda ko bwaka kuna na riburasa kuna na résidence wana obwaka kuna courage wana ko manke batu yem ta pesa wango po banda ko longolo ba kaleson po luka afan sa poste na ye mais lelo iye falo beta eta nzeta kufa biso to kuma oya osibira on a réseaux sociaux pour la nine po yo lingo se faire soigner te na be explication pe mbongo na ngeza makila Liz makile bembe no nyama makila mwana zo bota kufa to bota mort ne nyama yo koko tangela makila nini oyo sala batu oyo finga batu badiano traumatiza ba fali ba ikoko batu finga babize na finga kabana bato na yebito kufa nyama jour ngo tango ko bota nzambe ayo kelanga mawana ba pisom na sala na kombo no amemata yo na mwana nyama Liza opeso mbongo wana te eke na nko mabele zeba lokwa muta obwa kapata mikate eke na nko kende ko luka yesu pona motema mwana na yo oza azeme bongo kana ngo lobike bana spécial nde bayeba na kate bongo soko bimiseli biso spécial musu na ozo bota wana to yeba ndeni ufaniama nde na bilenge yo na tata na biso tozalaki nde ton tata na banda ko zo ba promotion na Monisco azo kende ba international biso to banda ko zala wana kizengi nyama na kanda kozana ngo sine tulu kwa bana no zakana bango ba sakana ndeni donc bana na basakana ka place mbetweza place armoire iki ezali donc yo préféra na opona luka ko prouver biso ki ko somba armoire iki a ce qui a 1000 combien wana mais oluko sa esthétique on ba sala ngona ndaka munene ti so ko sala esthétique moko boyaya yo kenda ko somba armoire ikia mais ochongo na kata ende mina kata studio nyonso wana pour l'acception arabien et ça pas si ton dima parce que place au traînera même pour na vidéo na ça montre que tu souffres déjà bilambo là ta kelaksa koza moto mo boye o souffraka na Canada ba qualité bilambo là ta isa na tombola ba benga ngo village de valeurs pour le kotango kuna wana okoko zwa armoire okoko na studio siko bana no ba yenga kaka place mbetweza place makita milaeza place otia divan
na mwa cuisine na mwa nini okokolongwa wana te c'est facile muto lelo pozo loba na sala mwana fali ba ikoko bongo po abimisa ki adresse na ngai kasi adresse non o ya bimisa ke zaka ya kala ngasko na bimisa adresse no ya sika parce que utara na immeuble oyo adresse fali koko adresse oyo fali ba ikoko abimisa ka ya immeuble na wana kala e kangama na immeuble oyo koma na ngwa sika donc o déplacer kenda musika te o longwa na immeuble oyo ke na immeuble oyo ngape na bimisa ya rangerte ngape na bimisa adresse bisiko vanda kuna na appartement sai na rangère kuna numéro na ngona chango pe wana na cha okokolongwa kuna na studio te okokolongwa te po déjà petit bando longola susu armoire wana ok su wapi po soko longwe na oyeba ko longwe po oko changer po réchaud wana eza ya ndako wana ba électron na place osokola bilamba eza pe ya ndako wana eza ba studio o eza raso koti e ya de na réchaud eza wana donc jour olongwa na oyeba na senga déjà bato na live moto akomono na quartier okota ba pesa nga adresse non so adresse non ya soko chango na réseaux sociaux donc déjà na bando contrôler kaka déjà na position ndako no na ebika ozaka kuna place na sima salaberi ozaka wana donc jour olongwa cuisine o échanger tango échanger po cuisine wana moyo changer ngeza ça cuisine o baera cha eza ba jara ba style bandako o ezaka eza meublé donc yoko baksa quelque chose mais okuta déjà réchaud okuti da biloko osokola donc déjà nde ozabon so le bolongwa o tikango o somba donc so sombi na oyeba ko changer so ko changer ba non c'est une adresse no bato bo pesa na otandango kizengi niyama na yezoba mobali o azana yo fala zoya mema pa ba psychologue batala mutu na comment oza bongo mais ya tika yo azova nayo azobota nayo ozo traumatiser o fingela e mama mobali azoba nga mwana nga na boti na sama konanga okomi na niveau ko finga po akobota yo oh obanda ndeni obando sala ngona ndenge nini obanda ndeni kizingi niyama alela bolingo na internet olakela mobali obwaka mobali na kati balie biso toza ba patriarca obalanga ite ngande mutu na bala yo eloko yo niyama kenda kofingisa communauté na biso pa ba Brazzavilloise ke basi ba congolaise bakomaka na niveau to komaka na niveau te eloko yo tata iba mayele ndo zaki na niveau wana yo moko ke ozwili mobali ndaku yo moko futele biloko nyonso bali yo ye na ye ki bozo banana ba olaitsa basi nyonso ba congolaise ki bakenda kosala bongo yo noze tula lefa kola na tata na nde lokayo ya yata fleur rose ozwate ata ba yembelo chilo incha nzembo wana ya anglais ozwite na kosala ngo donc yo koti libala moko boye na lobaka ndeti ya prématuré ya mbangu mbala moko donc ya mbangu o ezake ozwi ata te ozwi ata mutu mwa mbala moko yembelo ata nzembo ya Titanic non yo zwite donc nyonso ya mokilio yo satana muta ko vanda bo kanisa nzembo moko boye o kanisa lobaki nzembo na okanisa mobali na ngozana ye po obrila ki betape ozwa wapi je comprends pourquoi mobali no ya matama liani alobo yoka musique te yo ozana sensation yoka musique te okanisa nani yoko yoka musique na ndaku no yoka fali yoka mede yo sozo ka mede okanisa nani oko kanta tata na o abotisa o mwana no liboso na mede te e concorde te po yaza niveau mede te yo okoko yoka bye Jili chérie nanga ya talo Jili okanisa nani na nzembo wana ye Julien tanga zo lobo yoka musique ndeni yoka ngote po ba musique muso ezaka tanga zo yoka ngomono kanisa te loko mobwe mais yo osa ngote yo kosa ngote kizengi yo mwana tata botisa sundola mwana na Kinshasa pa mama mbanda lelo mama